Moto tout à un album 2022, 2023, 2024. En tout cas, forme c'était 6 ça va toi carrière. Et reverser ma mission Congo. Qui ba carrière na ba on a formé c'est toujours qui ba carrière na album chemin de la gloire. Tu sais ba toi sur ba studio album ma bezo bangisa album terrain moko. Na quand on ba mi en chemin demo. Monotonie. Comment dire pourquoi malin ça? Est-ce que vous connaissez mon bien? Très bien. Fallait bien à dribbler, mais tout le monde a chant. Parce qu'on y a quoi à yemba chawana. On caresse Nzembo. Vous connaissez mon Bakalos. Est-ce que vous connaissez Bakalos? Très bien, Bakalos. Ameilleur na Congo yo Bakalos, tu sais que vivre na c'est la mort. Bazani. Bajete. Le so ba chawana niveau fallait mbawo. Abi monotonie. Mais yo qui on dit, c'est bien. Monotonie. Chemin de la gloire. Monotonie. Babelo ko éliminer nous sur le terrain. Faut me c'est des ovimba té. Ana rage. Azovimba. Lingo yo kate so meka obimisa ba vimbi loka levier. Nzora foloba. Te moni pendo kibele la te. So moni ndo kibele la. Te foloba. So moni ndo kibele la. Nakanyimi soupe. Obanga. So moni ndo kibele la. Chemin de la gloire kangisio mis. Moni ndo kibele la. Soko moni ndo kinzoka babele la. Quand le bateau j'avais pardon. Et soko moni ndo kinzoka j'avais pardon. C'est ka sépélité. Azobanga ndoki. Azobanga ndoki. Après ba texte bien kuna. Bantembo vena ekuba ebela. Yemde ebwana abi. Chemin de la gloire. Tolingi na bisoté. Tolingi na bisoté. Faut me c'est là. Ke ba chemin de la gloire pesa na minduki. Minduki lorani. Ba chanson kitoko. Non quitté non quitté. Non pesa ngona. Tem ana makamba Congo za stopper sa tante. Eza suma ba tante. So yo kibeti loka bien. Batu ba juger ba monter abeti ba mo. Yo mona ba délarer tante. Yo mona ba medete. Yo mona de 100% na ba fanatisme. Ya batu ba sepela na ngamba moko tili to okende. 10 ans to kanga bango ti wana. Faut me c'est de tomboki lobiti. A tomboka makasi ya. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Maman Nicole Malonga, la femme forte, a une solution. On a pas problème en zoto na biso. Produit Awatosa. Baila. Bakulutu baloba. Moi si bizaleli. Moi si comportement. Mais qu'il est l'eau et changea. Moi si tailleur. Moi si nzoto. Moi si forme. Maman Nicole Malonga. Aïe na solution et l'oscillisa barrete. Produit Awatosa. Desote kamaga mobimba. Ebaya Nicole Malonga. Soki olingi fese vimba. Pomade Awatosa. Soki olingi moletonda. Pomade Awatosa. Soki olingi kwise vimba. Pomade Awatosa. Soki olingi mabele tonda. Pomade Awatosa. Maman Nicole Malonga. Aïe na solution et l'oscillisa barrete. Produit Awatosa. Desote kamaga mobimba.
Ebaya Nicole Malonga Omad Awatoza, l'original chez la patronne Nicole Malonga. Etolo mwa papa peso vimba na pomadoyo. Ezotelisa loposo, ezosilisa pe batage, ezolongola babouton na banduta. Tozali pe na traitement pour na hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. On a kosomba ba produit Awatoza, original chez Nicole Malonga à Château Rouge. Sur la rue Custine, code postal 75018 Paris. À 0 minutes du métro, Château Rouge ligne 4. Mama Nicole Malonga, ayena solution ezosilisa balebe. Produit Awatoza, ezoteka makambo mobimba, ebaya Nicole Malonga. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci de nous rejoindre sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles. Bateau ba partageaka et puis bateau ba commentaka surtout ba vidéo na biso et ça la biso énormément bien. Merci surtout na ba remarque ba reproche na bino yango ko sala tomeka ko bongisa musala comme il faut. Un grand merci aussi na équipe Mobimba ya Africa Elengi Télévision. Ni na ça bino toutefois tous alrawana pour nous repérer bino information ya frais et puis na source. Un grand merci déjà na bato tout bakolinga biso bato bakokomela ngai bato bakosepela na musalo to rosala et rosala vraiment bien même ça que bino toza na pour accompagner artistes musiciens surtout culture na biso pour que ekende liboso c'est votre humble serviteur Kerite Chimpi Muto Makambo. Merci vraiment na bato tout balandara biso lelo nazanga morote na plateau lelo na yambeli bino Kisi Njora leader américain et puis aussi Janvier Bafana Ipupa avec bango toromeka vraiment resola tout sauf rien autres actualités et puis baozala mieux placé à répondre à la question na biso tout. Un grand merci déjà à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale. Merci aussi à Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa. Un grand merci aussi na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Essouvé et Yessa. Merci aussi à les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. Merci aussi à Pasteur Rita Carmel, église Elikia na Londres wana précisément en Angleterre, c'est-à-dire que bandimi tout place Nkolo azali place Nzamba azali tout que kosangana on rosala vraiment bien richanter ça derrière la caméra soit aux amis moral nanga à fond la biso rosala vraiment bien là. Je dis déjà bonjour à Kisi Njora leader américain. Ouais, bonjour Kerite Chimpi.
bonjour na batutu balingaka vientora nabi ke ba warrior tout partout au moins pour tout partout hein. Ouais merci na griffe na préféré comment la coste la coste pénal Banana, li papa, chaussettes, culotte, tout. La coste, t-shirt, chapeau, cingle. Donc, ouais, on a la griffe dans comment la coste. Ok. Ah mais on peut aussi. Et comment griffe préféré dans quoi. Mais c'est la coste à mon anzora si c'est à ta contrat. On a la lire en bon. Et ça en boulevard. Ah bon? Eh ben sunganga. Ok. So na coach on a pendant la coste. En tout cas, j'avais mon arrêt. Ah, tout à l'heure, je suis mon boya. Joie au. Tout à l'heure, je suis mon boya. Joie au. Ok. Na joie. Je pense que na boulevard. Na joie. Ba master bazana, ba copine bazana. Mundela yebanga déjà. Ah bon. Et ni na za écoute monsieur Sainga sou bien. Tant on les gars on encore ba komelanga déjà ba collection sike côté. 50%. Ah donc il maintenant aux abonnés. Mikolo bana 50%. Ah ok. Mikolo ba arrivage sike côté. Voilà, sinon bonne santé, bonne maramounion so. Ouais, santé ça va. Hein. T'as nana Fali. Nana Aigle. Fali pour pas. T'as nana directeur de Dibadiat. T'as nana maman nana Boduga. T'as nana maman nana Ketchup. Bafana. Non Zandé ni t'as nana Fali. Ipupa. Mignon. Et on a fait que bah émission de ça là. Bah émission de Congo bah on bien. Bah on kitoko. Mais bah il Fali mignon. Ah bon. Non Fali mignon. Bah on bien. Mais déjà ça la Fali complet. Déjà ça la Fali complet. Fali pena coca. A coca na tous. Azabo, ayebo bina, ayebo komanzembo, aliki ba misenyo sur Afrique na yemba na Europe. Surtout ya Congo pena fasa bango anyata. Na ya Congo kutu moko ta bango. Anyata. Oh Tinanga lola lobi. Anyata quoi. Tinanga. I love you Tina. Tinanga lola. Ya biso. Jean-Pierre Bafana, bonjour, bonne santé. Ouais, bonjour santé kitoko koza pembe na aigle za toujours elenge, za toujours sentiment biso santé za kitoko. Ba tutu bolinga biso to sara musala. Il aurait se pesanga pas formé c'est des ovimba eh na zo ovimba zo tomboka yango moga so elo ngenge mayezo tomboka c'est pelega pour lobby na journal lelo na tamboli banda lileri na zo kaka formé c'est elo se pesanga banda ti bisumula album mba alingi ko kamtabisa album te na Europe na Afrique tomboka surtout na RDC alingi ko ka tene tomboka formé c'est alingi te ba éternité ba alliance ba disqualifié ba dinarenta ba medei ba vepi ba fa ba seyo ba science fiction ba c'est l'amour ne so so ka album ay binia atomboki avimbi lo kwa levir ne so azo vimba lo kwa levir zo ka son ko ya tomboki zo ka soki ndando tomboki même na mai zo mela ba le kine ko tina mai dans na mai ne so fomi c'est lingi yoka ne bisho lobby na butu fomi c'est tomboki ne so ay ma blana nga bima bandal tu la wileri kitambo so wuti ba jebe nga bima o kaka ba to telemi chéri fini na ba di pute zo tomboka na ba do chemin so ke lobby chéri fini kanga di puta mama so ba orgazi Nexo ba okaziba como tomboka bango tubakala le bel melodi ba zo tomboka kobi mate na ebiso lobi na butu tokendaki matanga ya musicien nga Jonas Dibala akufa tata ba retour tanto ya na ba minuit wana reponga ba forme set tote kota nino ya monga fu forme set tu to koma kapela mama nanga vinzo forme set to nezo biso le vira tomboki na crocodile ngando na maya tomboki oh da le combo azurage de so ameli ba tu le azurage na posa swa azomela azana posa swa na biso yango mutu to sa album na italien zama italien mutu to sa nini mutu to azana album na ye 2022 2023 2024 en tout cas forme c'était 6 ça va toi carrière et reverser ba mission Congo ezo besoin que ba carrière na ba on a formé c'est toujours que ba carrière na neto te tulani tala comment dire pourquoi malin ça est-ce que vous connaissez mon bien très bien fallait pena à dribbler ma tout le monde na champ parce que yesko yesko a yemba chawana au caresser nzembo au comment dire ba bakalos est-ce que vous bakalos bien très bien bakalos
Mais on a Congo baccalauréat c'est que vivre na c'est l'amour bazani bajete le so ba chaque niveau fallait incroyable fallait pour bon que tout nani ana studio bayana badila rente zoya wana ndeliwa aolo batao seka transco bayana mo bagena vacances bavana na ba place mo besko ba oya transco yana de la rente aoya non ba yi transco yana médaille azoya aoya bayana bango transco yana éternité aoya c'est wana likama Jinel billet d'impôt export, on a besoin des likama. Jinel billet d'impôt export. Ah ici ceux qui Pascal Niak. Pascal Niak. Donc Jinel habite sur résidence, c'est ça qu'on a VK business VK, babi place to rolala. Tout ça dans location voiture, babi. On a Brazzaville. Eh, il y a biso déjà réservé par Jinel billet na VK. Biso to déjà biso to déjà avant. Non, tout ça on a bien. Donc on a déjà il y a beau sortir ça beau sortir ça là pour sa vie musique y en a un autre beau sortir Brazzaville royaka drapeau kitaki kuna pena drapeau mboka yoka soni on me artiste belé ba to beta kuna zo drapeau ka soni drapeau mboka mataki kutu te kana musique wana baboye ko to matsango babita o fe fanda ka mutamata mbo ebeti kuna drapeau mboka zai pena ka yokita mutamata sko drapeau ye mukazo ya fali pupa bana Brazzaville bozela biso tozoya c'est wana piak nzembo na piak elandi bango surtout tunanga nini bato bakenda kuna Brazzaville bakila obetela biso bakenda journée de la femme bango nyonso bakabona basi na bango bobetela siko banani basi bato bandisu marambo pe na lobika basi babitete bango balinga biso te bakabona basi na bango ba honora biso te siko bosani yondo moni basi bayaki te basi batomboka ki nazoyebisa yo jine biye jabi singa j'avais na mon stanga kutu akenda gite na Pascal Niak au senti na business VK business babi wana pendeza makamba ba voyage suka VK business voiture makambo tout solo la kaka VK business babi makambo na makambo biso to kena savant to ke longola botutu déjà bien avant pour mokonza mboka zoyet to beta radio son na Brazzaville les 30 ça les 27 les 30 na radio son les 27 na Ponton les 27 na Ponton ça conseil moi ça privé ça privé moi mi konziba bien c'est ça ka privé à société mi konziba mais bana Pointe Noire so bani ba ka ba de la renta boka ba Marie Hélène boka ba Absana vraiment bana hôtel Radisson monsieur maman Ndule on est à souka na soirée to c'est bon ka le 8 mars ba maman surtout le ka bosser toi quand la mois de la mars ce que to clôturer ce que a clôturer mois de la femme na Brazzaville donc ba bozo tout ça la mariage ya piaka ba mamba sepelité babi ba tutine ba ministère ba kabona basi na bon parce que ba yimbi la bon pourquoi ba yimbi la mutaza na mo sinelo kwa na ketchup ba fana ba okuma ba koko ba yeti siko na mo sinaza toujours fidèle ba okuma ba koko mana ketchup ba fana isa peka ndé mon local directeur na bisi di ba diata yeba saka na mo siné ya mana boduga mana ba kabona te mo konza ba directeur nyos mo pe fidèle na mo siné mana boduga ya biso ce président fali pupa yena mama bakokoma si bakoko wasi pa yanze sana j'avais mama mana ketchup ba on a fali bakoko ke bakabona de bakabona bangote ne bango bakabona c'est que fali na couple les exemple nde bango bakabona nani bango bakabona affaire sur hôtel Brazzaville bon mi bale bakutani bakabona ba mourir d'ici ba papa sans chéri ba ça sous na ba cité ya tetika bakabona penza jamais wa fan ba Brazzaville ba bité mama Irene Wawa ya Chichichi Lombo yipa sana mobile ni ba saka tilo Irene Wawa kwanza muna ya Chichichi Lombo yo ba Elise za fila ya papa de long jam tout ça là on a ba Sarah One Love tout ça là bon na ba Sarah One Love na ba Clarisse Muyembi ya Gilenga ntebe bango kutu Tete wapa bakabante bakoma ata sataye Clarisse Muyembi na Gilenga te wana ata sataye ata sata kiti elo kwanga nalo wana fali ata bakinga kasha no mela on ça soit valate wa o mela na ajoyo ata fallait que le crachat ata fallait que le crachat no melon ata ba penga $1 million boke ça va mabe na keza banze moni mais comment peut orchestre belé banze moni ekufa nyonso
Manzembo ni. Ba chef d'œuvre. Ekufa. Rumba. Rumba moko fait beaucoup de tiga. Fait beaucoup de tiga. Chef d'œuvre naï. Fait beaucoup de tiga Manzembo. Mais au pénal na yo kama. Surtout ndema bonga ya suga. Ndema na ready. Abonga na fait bubuli yondela. Li konti protège. Abonga kapsuna libongo. Libongo fait beaucoup de tiga. Atika pe sunze moso embela ba maman. Maman wa embela maman bango. Après sunze momo susu au pénal. Yo mutungu ba yo. Ba wanzi mona wana pina nzimo ne kotanga makasi nzimo ona tika. Ulinga ngoma makasi. Ulinga nzimo na fo. Otuna kite. Yo. Batindo. Yo mutungu ba. Nzimo ana fait beaucoup da bomanga na kaso na vandika. Nzimo fait beaucoup otika na mingi ngwana na mama. Na wabwa bino na libongo wana. Na bubulu endo. Misa tuga. Atiba evre boba ninga msuba sana ngo. Apa wana ka fali. Fala zotika ba maputa ti le betaka. Ba société le betaka. Ba orgaziti le betaka. Fala na ba evre belé. Bo sosko to yo kota susu na nzambe na bango former site. Evre na evre. Wala pina sumbine ba evre. Atika on pena na partout. Na babar nyonso ya Congo bakoma kokosa o afuta ba DJ tu na Kinshasa o o na Kinshasa o to ana Kinshasa pa matoko zantana ba 80,000 bar et l'équipe na l'église na ba mapango ba to zaka ba bar to ana lipango ba melaka wana ba DJ na bango ba chai siko fallait tamra futa ba DJ nyonso non ezako eba musala non fallait travailler kama baso bimisa ba balesa na bambongo nga moto na tembe ote na zaka na bambongo nanga patron bo bimisi bo bandolesa ba DJ toyoka ba banda toyoka former c'est not toyoki te nanu ba do bimisi te tulangani nana kuzela nga Titi Mose Titi Sirano abi nanga ato sana bandundu na kati kuna abi njoro album na bino pardon awa batu nyonso ba wewa banane batu nyonso baba na ba mutu na mboka kaka avandi kaka na radio kaka yo anaka bibie 100% bafana VIP bafana c'est l'amour ba abi na bar mona bandundu ba cheki de la rente internet ba che kitch complet ba che par terre ba che disqualifié ba tia kaka nzemba faire ba twakata ya wate ndoki so babina DJ même la babi bongo DJ ko kolongola noté si 31 chansons ko to balimba bango te ba kana ba fali na fali bo ba yoka sunitsa kerit na Congo ba kana abi njoro ba cheki so ntimo mo ndoki okati ndoki ba sobelela mais la vite j'en vais va faire là les lots il faut ça la statistique il y a ba artistes congolais oyo selon ba locaux en fait rocha ba nani na liste ba locaux keritino wela nga papa nga la tanga ba kombo eso pas problème te ape to na imana biso to na vite na biso to iba jouer ko ba beta na imana baza ba locaux oso mona to tanga ape ba kombo ba to senga fait sur to senga bona locaux bete ba locaux pe faire mo ba kendaka ba beta coupe d'Afrique mais to na ba locaux pe baza belé baza pende exemple s'il faut ça pena classement première locaux yé yo deuxième locaux yé tanga belé ma bina tanga ta 5 après 5 oui 5 te permettre venir 5 locaux car d'après 5 locaux locaux liboso bena ya makasi ozo mo bena oyo ki locaux za no makasi Ferry yepna loko makasi nani Ferry yepna go toto chaka pinda loko ya liboso ezande ya liboso Ferry za loko d'après ya makasi ozi Fabrigas loko pe lisusu hérité par loko wata oza loko après tu tenatanga ra 6 tu viens sur oui rapper loko Ranson bazaba loko JB pas loko vient na biso mo pa opé loko Kofi Olomide nga mo pa onde nga bi mo pa onda za loko dans la quartier la été international songa mbeli aza loko levi tati wa taza loko ko tuna ngate por nataki ka ndambu kebiti nzora yote ba loko te ya libata ngale me international ga mo nini ga international ga mo fali pour esilo yo na Congo orchestre international moko ma fala sam to sa te ma fala sam to sa te na musique ya Congo mto sa te oyoki netini mto fali sali bande ko na basali nyoso na ba trophée
ya na ba trophée to que na ba trophée na ba to na musala fala na ba trophée na ba concert au fala beti na Afrique trophée ça roi mérite na ba trophée à Moutouazate à mon côté na Congo Dracoraman na Congo na habité et puis mon fali a sali ko triplé 3 arènes yo mon ngojé comment on jeté n'espace 3 semaines mutebe comme arène on ba yo longolango déjà bache double arène na moko na lo babeta biso stobeta et maramba robeta oyo kocha c'est mo pe ba 20 jours bazala pe na quartier latin bakosa batu to beta arena babeta rapete chaque pas victoire avant la guerre et tous la net na suka bila emble son chaque pas victoire avant la guerre maman ba wele là ya en français malembe ya nanu bobeti déjà bozo ba bobeti biso si to beta ki misatu ovo ING na Paris la défense ngwana yo beti tolo no beti tolo atoche date babi 3 déjà balongoli Betande Eric Wena sacré babetande Eric Wena sacré babeta so babeti et ça bien biso dozande babetande pour biso si to betaki bon chanter déjà victoire avant la guerre ya non bobetité mais yo ki kuna te bandeko ba su ba visa bazoki poto bazoki ko accompagner artiste faire rigolo la balegechu tunanga nini kokende poto za mabeti ils ont déjà devoir à domicile au fala PC ba to ba 20 jours surtout cheka fond sikolo bazongi poto kwa sana on a poto azana on a poche ndenga sana mais bino no bokete no so bi lelo ala la mukalobi na poto ka bika lelo lobi ala mukama na ketike na ana on déjà na poche wana kwa biso déjà PC devoir ba nzura ba okende soka to bi on va dire kenda okende alidora kenda Alex ba kende ndeza wana déjà bazana on déjà na poche mais bino no bozuite no bokete bozo chanter déjà victoire avant la guerre mais so bokete nezo biso ba matango kozalawa pour fala so pesa ba devoir pour le cas fala memaki bino pe il faut bon mema mais bon mema y a pas problème tout le monde l'a dit mais faut zapper crédible il kamba crédible ndezo il faut ça l'appeler crédible pour kuna tozoka ba 2500 ba 4000 et ça la boue. Est-ce que mon dossier a passé 2500 a passé 4000 à Kozonga biso de gana c'est à 4 c'est tout Kozonga mutatika la kaka jaye biso mototika gena biso mototika qui était sur le délégué patron bengi madame ya Schengen est-ce que na tiki moko kuna azala wana c'est tout biso tozonga biso tout baso pesa ba 2500 na ba 4000 mais bino pe ba c'est carabino agence soki mafinga travel mais les lorsque tu kuna ba opesa ba mbongo po ba kende poto tala siko ba bazo pesa siko ba mbongo bana ba souffrir ba sali musala punda ya kofingaka batu kofingaka ba Zakari ya kofingaka mutu nyoso ya kofingaka communauté congolais ezana batu misu ba zo pinda ba visa so ba kozwa pona kofinga na batu basala na gouvernement bana moi mikuse ba yakaka kofinga lelo mais biso na so ba kende musala bazongi na musala nzora numéro 1 ya ba marketeur nyonso tu ya Congo ya en plus international bomona ke roga bingse pour bébé que degré musala na tu yesu fali numéro 1 ya ba mission nyonso ya Afrique habite fona za nanzura akende musala azongi na musala ba Alexis Wich ndenge moko ba leader ba tutu o fala mina ba kino sa musala zuli en plus ya kende na ba petit na omoni o ba ninga ba okelo les akingulu déjà pour bo pesa ba mbona misa ngulu o ba ngulu ma ba fena so ba ndo sakala j'avais la carte au théâtre ben non musala nzambe passer na so Michael Mbai ah beta le 26 mai na Zénith de Paris za le 26 mai na Zénith de Paris en tout cas yes comme toi donc sa musique nzambe na poto ne fala donc sa musique mokili na poto passer Michael Mbai ba tutu bazala na le 26 mai tout bolingaka sambo ko balinga pasteur mais o balinga ko sambela mama ko sambela tout tendance confondre mutu nyoso linga lo sambo congolaise tout nyoso na africain na européen boya wana mosela nzambe asolo ya lokuta te Michael Mbai tout ça na pasteur azawana azapena mosela nzambe asolo boya pinda le 26 mai
boya na Zénith de Paris boya soutenir mon salle na Nzambe Mai Kalamba et on ça biso bien en plus de boya soutenir pe biso et puis le 27 juillet azana stade de Martyr le kwaza musela Nzambe avant fallait beta alonga bo soto nyonso o bato ba boma batu o bato ba sala ya ma lekisa batu o ba yana misala mabe o to yoka ba leki na ba kufa po ba beta stade wana o to yoka ba leki na ba kufa po ba beta stade wana yango dezo senga ba sala Nzambe il faut Mai Kalamba ya beta wana kwa sokola makambo zali ya orliko la loba makamtika tika loba orliko la loba aloba nini ya chapi yo kia kufa orliko la loba ya kwa sababu kwa bantite esinga avant fallait beta Mai Kalamba il faut abeta wa le 27 apetola ya oh yo tuna na kota kuna oh basama kama mabe yo mona ndio oh ya bakufa kerit orliko la loba ti amna loba kate ya aloba nini aloba batu bakufa gigo la kufa ya fala nyata boy te fo mo sele na fabeta Mai Kalamba ya zana le 25 juillet tozana surtout le 27 juillet watu yale lakini watu uchi déjà Bordeaux arena watu tento sisi to yepo to préparer na mois d'août double ça na mo sele Nzambe au peto là quoi tika Mai Kalamba beta ya tika tola omoso to bi na nga Congo na 2 personnes ndima basela Nzamba solo oui na ndima passer Mai Kalamba na prophète Manuel Dodi tika to vanda na bango ya va fanya beta wana ya musela Nzambe Mai Kalamba apetola tanga zo uta ba Zénith na tanga ya beta biso to uta pe ba ING na biso to ba ni na biso pele to beti papa mentora nanga tunelo mo affaire ba visa o ezoinda ba visa mais le soto le to la mungi faire azuli batu plus de 74 ou 5 ngete faire okatane kami alongola défi alongola défi mokote ya fali si le londe tozali awa soto ke kana Afrique ba stade fali beta faire na ska beta ngote faire ba beta stade de match même na ngamba à côté de Masamba Deba à côté de Masamba Deba chaque club vous comprenez donc botika ko comparer ya faire awa na fali donc fali ça ko kera bazo pesa ba visa pour atiko na fali bon to stade de France malgré tu bazo biso to stade de France biso to stade de France biso to stade de France faire ça katana soit que dans fa beta parler la défense katana muta beta double arena soit double arena na ING et le Gomoko. So on a RDC Arena et Lyon 16 000 places. Et le Gomoko niveau exact il y a un niveau à C. Il y a bébé. Bana niveau ba bébé. On est à Arena ba bébé. Ba bête. Il y a ba bête. Na sisi maman toujours ça touche. Ça fait de maman na touche. Donc c'est que yo note que ça fait ma part motolo. Oh na sisi maman na touche. Tu vois. Ah, mais c'est moi tonga na ba poulman kuna ba vani ba vina ba prêtre mo. Nzo ba simso to touche. Mais c'est moi Congo. C'est moi Congo. Star munene. C'est ça amener les affaires, les musiciens. Munene les affaires. Na Congo. Avandi wana misemo avandi wana. Yepe njora ngana ngata Zénith. Njora so akeba to ngabarena na défense. Aluki arena moka za ikwana bi. Babi atali ovo babi 12 000 na Londres kokati. Babi tala ING tape njoko so bato betala ING. Yeso mona ING de Bruxelles wana amona omuninga na yo. Paris la défense ils sont allés là mabe. Baba na Pullman na 9e. Abangi na yo. Mais ça na exhibition. Mais ça na exhibition. Mais nzura simbisi kaka faire ni mama na touche. Mama na touche. Mais c'est ne faut aller. Mon papa chende ba vimba atabi na yo kufa pamba mona na nzura na Hollande pa na yo kufa na ba ING mona ufala zobeta. Na fani benda bo vina nsuntu na bi yaya na beta déjà ba parler de sport ici là yaya. Na tingaka na battre la carrière. Vela biso bo po bi na beta Bercy na na battre la carrière. Neki na carrière nanga. Il y a beaucoup kimia nazana défi na garder ka parce que meki okufit soko meki carrière wana bato ba so beta yoka ba yeni jana ba rotala beta Bercy ba parler de défense wana yoka ngona sangwa OK poto kalamiti kota
non o kalibulu o ka somo kuna zate ko papa sima mwana kota o libanga ko fele o sisa mundele mbota likaso o mbota likaso kuna zaka yomo kaka yomo twin yomo na kamera twin ko je fonga mbete kuna kaka twin ko zuka chombo cheka ba twin oleki ko kamera twin o sekani kuna twin la réseau ça tu na son téléphone na téléphone so ga bien ça kaka o cheka twin oleki o zango so pesa mutu sa kota déjà tu kota mo cheka o policier font la porte ba ko exact oli pa maté ko felete mais bande on a se peut ba ke poto ndebino bokenda ki ba kende non ba kete na chaka fouin si konzo lo baza na poto baza na ndeza na poto na chaka fouin Alexis aza na poto na chaka fouin sikoyo vadia za na poto non ba kete ya mais équipe d'avance c'est kindaki déjà Virginie Manganga ba na poto Gouvele Gaulois na ba kamada mamilela bata na marque bata génération mamilela Virginie Manganga 55 ans mukola mamilela c'est nini alika de demi-siècle kala 55 ans mukola mamilela makasi Bakomaka yamami. Yamami. Mamile la ya ya izaba loka banana boduga. Na karena. Banana boduga sana noa. Ba mpena ya. Banana boduga bazo benga yamami ya Virginie pa ba mikolo na yi. Ba ndi carrière penda liboso ne mais siko na musala siko kimkoleza te. Banana boduga bazo domi ya Virginie. Ya Virginie. Et wana ya. Nana boduga benga Virginie ya Virginie. Ya Virginie. Ya Virginie. Na so kona kona ba bilo kwa chana. Na ba note ba make-up wana te. Merci déjà. Ya. Merci make-up. Merci make-up. Merci make-up. Virginie Manganga. Comment on a merci make-up. Yo comme on est gabo, il y a make-up à la mukate. Il y a ta la mukina metu. So kata yelo kalibusi yango wana ka. Ata va ina ndako. Robi mana miso batute sa make-up. Mais merci make-up. Il y a Virginie. Il y a Virginie. Voilà, l'idée américaine. Abala peubi kabala. Acha mwasi na ndako. Omni no lobaja. Ya acha mwasi na ndako. Acha na mwasi na. Ye mwasi ya acha mwasi. Acha mwasi na ndako. Ana mwasi ni na ndako. Baya baboya kokimba. Loka banzoa. Aboya kokimba. Aboya kokimba mwa. Aboya kokimba mwa. Ah le bapo Fanny Loquette ne m'a camboudé. Loquette de ça la Fanny. C'est comme c'est millionnaire. Il y aura si fallait mettre la musique. Il y a rapide ya Loquette. Loquette na ma camboudé. Dans c'est ban Loquette. Même Michael Jackson. Alors bouger ni Loquette. Bon c'est pas l'angoche. Ça bouger Loquette. Loquette ne m'a cam. Ah bon. Loquette dans si il y a un Loquette. C'est tu c'est Loquette. Ah bon. Abolanda Félix José Kwate Nizo alobi ke artiste ami komisara te Michael Jackson atika la komi chate Michael Jackson za bichote Michael Jackson za falite yo mi komisa te posa nzimba bien te wala succès te mutabi ka sa musane kitoko yaya yana mi komisa te na bi ke na sa star alla tate et dans la tate adendate na sa fierté yeba mutu so la lati kitoko o kaka fier odinde net nzo so sumba kechi sumba bala cause ni ko ma fier so la ti blamana c'est la cause ça c'est ba puma nanga ba pima ça c'est ba Nike nanga na beti ba Adidas na to lata Adidas weze mutu to lata Adidas weze mutu nde ba komeli batu da pona nga Adidas nga yo bino Adidas ay bino ayebi ata bango ta batu moko biso tu fallait ba fumu na batu ba ta marketing te ba ju pena ndomolino pena na talie pena na page pena ba c'est la Adidas bibi ça milliardaire après si monota $1 te fallait sangote fallait sangote yo polo ya fali bakoma fali bateka ngo na Fnac na Fnac fallait que comment net ala to mettre na LDLC Arena fallait que comment jamais fallait comment fallait que comment Adidas ane bango bakomi Adidas bola bazu po batata so batama yelo batata dinasi na bango ta awa allez batata sur 3 cachets 3 barres ya Adidas mais ça Adidas na biso bo c'est le marketing ya officiel ay bango ta ay bango ta baba international ay bango ta ba yebelo ko salati ba ta munoko pamba ba mo c'est la po
c'est la dynastie promotion, c'est la makamna bango promotion, c'est la Adidas. Adidas, oui, défendre bon bêta. Et les cas, politique, il faut la combat dynastie, attends, Sima. Tu as 3 barres à minene. Promotion, Adidas, gola. Local. Local, loco. Fais répéter local. Il y a ma casse. Il y a ma casse. Il y a ma casse. Donc, il fallait mettre un stade de martyr. Bah, comment je dis, martyr Fali. Des bambatiers à Adidas Gola. On a Kaboulou. Faut que ça million. Il faut pour la faire comment ani. Fali est mort. Pas que comment ani. Impossible. Il faut balayer ça. Les tinglas sont la salle, il faut former ces attaques. Ok. Les tours de la tabafola, il y a Maman Tina Fatouma pour la ONG. Maman Tina Fatouma, c'est la ONG. Il y a les Sarabassa, Souda, Atani Sarabassa, Nebiso, Tete Martina Fatouma. C'est là, on va polo. Tu sais, le tout là, tu vas polo, n'est pas tout lire. Alingabiso, Makassa, Linganzo, Makas, Martina Fatouma. Anna Lausanne. Martina Fatouma. Voilà. Mais leader américain, l'album est bimi, hein. L'album est bimi. Aux 8 ans, il y a mis un chemin de la gloire. Il y a héritier Watanabe. Au yoka kiango. Au chichon ondeni. Album chemin de la gloire. Tu sais, tu vas sur un studio. Album ma beso bangisa. Album terrain. Temoko. Non, quand on a mis un chemin de mots. Monotonie. Il y a bundi sa formule 7. Formule 7, écoute, il y a le big niveau à Tombokaki. Il y a un roulerie de temps à Gabi. Oh, monotonie. Ah, vie. Chemin de la gloire. Monotonie. Ils ont éliminé sur le terrain. Faut me c'est Zofimba. Ana rage. Azovimba. Alingo yoka te so meka obimisa bwa vimbi loka levi. Na zo so melanios. Aomila. Ah faut me c'est Aomila. C'est pas chemin de la gloire pesa na minduki. Minduki lokani. Ba chanson kitoko. Non quitté non quitté. Non tem ana makama kongeza stopper sa tante. Eza suma batante so ekibeti loka bien batu ba juger mba monter abeti mba mo. Yo mona ba delare tati. Yo mona ba medete. Yo mona te 100% na ba fanatis. Ya batu ba sepela na ngamba moko tili to okindi. 10 ans to kanga bango ti wana. Faut me c'est de tomboki lobiti. A tomboka makasi ya. Aza ko tomboka. So quoi album e beti makasi. Album ana. Héritier. Boya za diverser na biso. Abun sande ba dynastique non. Bon na ba bata wenge. Fala ça conquérant. Aza pena sans conquérant, Élysée ça. Pardon. Te foloba, te nzora foloba, te moni pendo kibele la te. So moni ndo kibele la. Te foloba. So moni ndo kibele la. Nakangi misu. Obanga. So moni ndo kibele la. Chemin de la gloire et kangisio misu. Moni ndo kibele la. Soko moni ndo kinzoka babele la. Pardon. J'avais pardon. Soko moni ndo kinzoka ça. J'avais pardon. C'est ka sepelité. Azubanga ndoki. Après ba texte bien kuna. Ba ntembo vene kuba ebela. Yemde ebwana bi. Chemin de la gloire. Tolingi na bisote. Tolingi na bisote. On a changé la question. Voilà, évolution à Lyon à Bordeaux, billetterie, et ça va évoluer comment? Ouais, c'est bon déjà. C'est bon déjà. À partir, il y a le 4 juillet. Au moins des hôtels en étonne. Hôtel déjà étonne à ma belle à Lyon. À Lyon à Bordeaux. Donc tout le monde se connaît. Nini. Abou Samba Bsenga. Bamindelo Bazakuna. Bazo Sala Baflat Sika. Il y a rapide. Ba bon ça. Mais c'est 20 du siècle. On a fallu.
Il y a fallu sauver dans Lyon. Ça Congo y dans la province ici. La province. Opération province. Ba mindele ba immeuble mo za kuna oyezaki mabe. Ba zo pongisa ngo ba tia déjà ba ko tiaka ba mbetu ba. On se prend un concert à Falika. Numéro 1. Et puis Macron tindi chaque minuit ba ça système moko déjà sécurité bandi. Ba sokola déjà Lyon pour na Fali. Pour camarade nazo ya wana. Ba baki sous sécurité. Camarade Macron. Ba baki sécurité sous ba ne pour ba za mo boela so des jours ba l'équipe ba nettoyer chaque jour. Ba nettoyer Lyon. Pour le concert à Fali. Ouais, Aigle Kita. Camarade Macron. Il y a Macron pardon. Camarade Macron qui Noko Blaise, celui ma oncle. Il y a Blaise Selim. Oncle Blaise. Cerveau. Oncle Chico. Moucheni. Mukoba. Eh, tu as batamaye, il fallait na batamaye là. Bidi badi atani basule kauka na ye. Ba Cyprien Nzolo, ba maître B50. Babi maître boss. Ba Cyprien Nzolo. Entourage, il y a patron. Maître Chouou Mikola bia so batela rabin. Banda ote potabi na batela rabin. Choubo mabanga. Batela rabin. Babi so doit kinda na bango. Ah bon. Mais leader américain, après Brazzaville, calendrier est comment pour Fali Poupa? Zambie, Tanzania. Zambie, Tanzania, après Europe. Après seconde, Kandre, Bimandé, à Somme. Calendrier, c'est quoi? Kandre, bien. De où est-ce que nous badats? Nous avons badats après ça, mais ce calendrier parti 2025. Ah bon? États-Unis d'Amérique et tout. On est à Somme. Parce que comme un vrai leader américain. Parce qu'on a un vrai leader. Rêve, ils ont comme réalité. Et comme le monde entier. Les États-Unis, kosa nata ba onto bakendaka ata wande bakende ba yaka ba bien te hein te ba bien oh ba ndeni te ba mabe i ba bien balata kitoko mona ba t-shirt wana ba kuna opena Alain Visor ya biso bali bana Luanda ba dimanche mututu na katsa place na CTT na CTT place Coca-Cola wana Coca-Cola na boya match ba warrior tout boza wana match à loisir ezana Alain Visor mtabing si binonyo surtout ba ozala wana boya penza tellement ébélé pour la préparation, il y a double stade des martyrs. Angola quitte. Et qui t'a dit ça? Angola tu vois qui va avoir ton Angola m'toti kazate. OK. Na mois d'août. Azawa na CGD Azawa. Leader américain. Toi la mois de la femme hein. Ouais. Attends que moi la moi si. Makambo ezo les dans les réseaux sociaux sikoyo. Tout le monde a faire 15 000. Aujourd'hui on talango. Toi remona toi royoka. Ouais, mon toi la tindele nga faire 15 000. Attends que maman, s'il faut relever quelque chose. Na sepela na témoigner bolingo za deux personnes. Bozaki na sentiment. Ata mabezali oko publier moninga teza respecter. Voilà. Ils ont respecté, ils ont punir yo. Ils ont bien été bozaki na bolingo. Là monsieur moninga qui dit bo filmer pour publier pour ça la boy. Colonel Minozawa vraiment on a déjà na sepela na ngote. Naza contre yango quoi. Sepela na ngote. À faire 15 000 francs. Ça n'a pas passé quoi. Comment on a moi c'est bien. Muta komi boma makambo wana. Si colonel Mimi o makambo na. Ah bon. C'est parce que na sepe na ngote. Ah. Na sepe. Ah. Mais champion pour tala kiango s'il faut le baquer. To biso za batete. To boti bana basi to wana ba. Na bana nga moi si chani so ba seli bon c'est pilaté. Surtout to amibali. Ndeka nzuka tsulu ba bolingisa ya batu mibali suki. Bolingana ki bozaki bien. Faut arranger ka. Atali kambo ko publier faux jeune hein. Ah pinda faux jeune 15 000 francs na ngombongo ebele pe kolia na ona tongo omeli petit ezambongo pambonga mukiza la raté mais na façon celle ba mambwana ngana singa kana colonel Mimi maramba oyo landela rapenda makasi yango na ndenge te a mérité mo itumbu na ye pour été surtout na bato balinga ko publier mitakala basi et apenda dignité aza mwasi bango babotaka biso respect na ba mama po bango babotaka biso to ba garçon biso to botaka batu te bango nde babotaka bango baswaka zemi bake baboti biso soka kangai makolo na emsunga chanvu bunanga na bimate ozomona moi respect fozala surtout na ba jeune fille respect na ba fille droit de la femme fozala rappel na bamboka balandela ba makambo wana et rosala bien mama Tina Fatouma yepinda za maman ana ba ONG ils ont respecté ba mama Irene wa kwanza muna motema chichichi bombo ba sir na ba Lisa Crédit Lyonnais ba Niki Poutou na Lyon ba tutu bolinga rabiso sir na Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntebe na bosani susute Eric Wena Sacré na bosente
Yanga ya Willy Mouché de Code Amboka yaya. Voilà. Ya Willy Mouché de Code Amboka. Leader américain. Toro les Gaboïté, ça qu'il a toute une question. Je pense que Congo, côté cinéma, tout ça en deuil. Tout ce qu'on perdre, il y a Bisso, Gianni Fay. Au Maraba version, mais belé sur l'Iwa Gianni Fay. Toro yoka qui la brina, qui a zongi ça, qui a kendaki. N'habité message ni yo retenir. Sur l'Iwa et Gianni Fay, leader américain qui s'est vraiment, ils ont passé. Pour Sarabiso ou les cas de comédie. Ouais, na sala trop, na Gianni to sala, ba Pofirenche, ba ngotu ba président, la duchesse, ba saïse, ba ngotu to tourna trop. Bambalo Sombo, ba. Bien sûr. Na sala comme tout. Na sala fait théâtre. Ah, na fait théâtre donc. Si, tout ça na banada, master, tout ça na Pululu, na sala Njoji. Na sala ba 7e baga, na sala complet déjà. Voilà. Liwa ya frère nao Gianni Fay tango yoka kiango isala ki yonenge nini. Ouais, c'est là ngai passi ndena otala yango. Nazo pesa wa foti mingi na la brine quoi. La brine. La brine, il fallait que son avion. Wana avion na. Moni biso basi nde to protéger mi bana. Mi bana so baza bayana so bala ba perdre na biso to tika na bango. Voilà. Parce que to sangisi makila quoi. Surtout mon bailo bosang sina makila comme rolinga passe na donc la brine à moi na mabe la brine à moi mabe ozolinga osobo pesa muninga mukanda poso ka ekichasa aolinga basi isa sensté wato sir na yote azwa atu ko mo bala yezu te na mokili mi bali tu basaba bino ndengwana e via ya beta te poani alongola mama kote ya sanini abeta talonga ta mama kote ya balongola ya kichasa ya balongola mama ko esani o sekanya balongola mama ko eza vacances ya yefa saka asepe sanzoto te faut ya sepe la brina la ya na ala vient na fala protéger ya a protéger ya te nazo kutu beza na zemi nazo la brine nazo kaka mais babi eza janita ya mobile ni mususu ya jana saki na ye na ye bango mibali to bimana bango bolinga ka basi baza ba yezu te yezu ka mtalinga te donc a souffrir ya quoi mibali basala okusa kokras na mobali te mais c'est bien à jouer soka jouer ngapana ozwa soka jouer ngapana ozwa eza sens te mobali aka mobali donc la brina mimi fille bien te quoi a pas petit ça na talaki a petit ça leki fallait protéger ya Gianni fallait protéger yana a protéger ya te babi ya kusuna basusi merci mais s'il faut payer s'appeler la brine conseil à moi si à tikali na mokili à revivre et tout c'est pas ici bas non c'est futa maka ah oh ya sala ba ipa ko futa ngo jamais ah futa ngo donc nous a contre la brine na pena contre makasi menda mabiti liwa bakunda na ngo te ndi azana ya jana kika na raison mutu azokotela la brine ayiba ki ipe ekomila yi bakunda na liwa te so mona basamba na liwa impossible samba nene mutaolo te pas imsa ko zapena ba raison na pa la brine oloba po ibike ya jana saku akufi bo samba suna muziti pa o yozoloba so ya jani pa zalaki envie ingeza mnake bo samba mutu mutao se défendre l'ero ya jani on se défendre te pas ya kuku ya kukufa pe à son ya jani faya babi ba comédien nyonso mes condoléances na bino surtout na biso ba wario penza ba de cœur na ba comédien tout ça de cœur na bango tout souhaiter ka ba condoléances pour na biso ba wario ya on Michel Code Amboka yaya na mona pe choisi ma tata tinde cotisation na hôtelité 20 hôtelité fait choisi natala te 10 000 €. Éternité. Éternité. Ouais, patron. Patron. Éternité. Comment on est venu quand il y a éternité? Ba yembe la ba choisi ma tata ba nzemo mais. Jamais. Au fala yemba. Mon côté. Est vrai. Mon côté. Ah. Éternité. Est vrai. Ya. Je ne ressens pas mon éternité na ko. Non ba fala ça la banzemo mo éphémère ba succès ga ya lelo. Ba tu ba ba ça la ya ba grande. Toyoka on pena ba baribeta partout. On tika F. Toyoka kala toyoka ngoti lelo. Mais biso eza. OK na ba bar fali, ozonga fali. Loka bino bosala loka ya ba grand kali. Yoka na ba. Na ba chambre na bino. Na ba fête. Te na ba fête zaka fali. Na ba bar nyonso tu na Congo zaka fali. Wana to kita to mata ba nyonso place bazana ba bige zaka fali.
babetaka wapi ah bon bamisu babimisa ba disque to kaka ba disque nesuka kana Kinshasa soki betaka makasi melero bakenda ba contrat ba beta na Europe bamisu pe ba autobimisa ba disque so binze bata moko net bon faire autobimisa dynastique ngam na yesosigo yesa atanze ba faire moko leader c'est gagné yesa nzembo ayimba na fsele yo oyo kangwa yesa nzembo o ayimba tosolo bati yebisa nzembo ayimba na babindo yebisa nzembo ayimbi na Serge Mabiala oyo bien yebis oh boni boyo ba mina déplique ah bon tarutu ba comme na bossa na ba déplique na ba miel yebisa ngata ba nzembo moko ba mina ba oyo kangwata na ba est-ce que batuze ba fandi penda fandi na ba na bi bon DJ Abdoule tela nzembo faire abeta na soki na déplique ah senga nguta bien dans titre noté oh bo ba non senga ndeni mais fali ba senga ba mede ba senga ba dilareta ba sans usumuna so tolikana biso bon ba pour la bonzi ba te bebi ka fala lika bon apisi fala landa ba ngoti ba mbalanda afali toto bita stade marti ba pe balandi toto ina barina na biso ba ko molanda ba luki barina ba ngwa ba bébé est-ce que yo ka biso place na ke to fandi ko fira bi bon ça va ngana obete tel fala ya l'équipe place wa tant que l'obete na ba restaurant na ekuna États-Unis so fala ke dans États-Unis obete na ba restaurant une tournée oh voilà leader américain la vérité va se passer ce qui dit ça que tu finga mutute pour biso ko to finga te pour toi numéro 1 biso la vérité ce que biso ba vérité blessara et biso zaka toujours vérité ba tout bolinga biso finga mutute to saka musala to numéro 1 to tika numéro 1 to la dape mutute pe to la ndaka mutu te pesa presa Papson Mbote presa Papson ya biso na poto mwana poto presa Papson ai senga sur la binso ko mo botsa mo nabi makambo leke bele formicide presa a comme international presa Papson naza to mona so na Paris na to ba sa presa Papson to na ouais na pesa Mbote na Jeannette Sate café au Lébé na biso Jeannette Sate maître Blaise B quoi 5e dan coach olympique il y a les moquer mon coulou tout le monde cravate JB Kumaluta ya Maneli JB Kumaluta les pétroliers de Dallas JB Kumaluta Mutalegi Azate il y a rebivu ma display en couleur il y a Vicky Jenny Mokonjamboka Lyon tozo na kacha Lyon wana lipondo ski tozo ya yondo tete yondo le tozo ya en tout cas batutu lelo ba sœur tout wana moi de la femme ba warrior tout na dilemo nzembo VIP ba fana ya mama nana ya fezaka ya mama lobo ka nzembo wana pour comprendre journée de la femme ba libena tela moi sur nzembo wana on dit fala yembela nzembo na tema ayimona ndenge mabete po bakabwana non abi ba koma ba malo ba fali aloba na nzembo wana mais c'est moi qui na commencé la moi sinje mabo ba tutu ba VIP ba tutu ba yembera basi na ba lo ba yo kanze mwana fala sala lokwa ngabe lokwa testament selon nga yo kanze ma VIP ba fana ya mama donc à c'est pas testament na yé mam na yé na mwasi na yé mama nana Bazalaza. Voilà, merci à Restaurant Yolo Ezona Dallas chez Maréchal et Souvé et ça. C'est-à-dire que kuna baliara bio. Maréchal et Souvé, c'est-à-dire que si on a un restaurant Yolo Ezo batonde belé ba rotala biso na pesibino bambote bato tout ba na restaurant siko na pesibino bambote. Merci aussi à les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, JB Kumaluta mon côté, et puis aussi à David Impérial Aigle, j'aimerais bafana s'il faut qu'on voit quelque chose mot de la fin et puis quelques salutations à bateau tout bâti pour ça qui tombe pour Orlando. Ah mot de la fin ngezaka ke to ya Brazzaville wana bo sauter les gars na base la biso to royaka zo ya Brazzaville bo sauter les gars trop na Brazzaville. C'est toujours ba maman té surtout avant les 27 ba kabona basi na bango ba kena ko betela maman baza ba sepele te baza satisfait te pour batalege bato ba yo betela biso ba kabona na basi na bango. Mais ce que journée on ezaki fête ya ba maman. Lokwa fali bazaka toujours na maman. Nana ketchup bafana ba koma ba koko il faut aya pour na recipesa bango tozala wana na tradition wana bana Brazzaville maputa na bino boza décider ya Willy Mouchet code ya mboka maman Brazil bokomba maman social ya sala na circonstance nyonso à la vision wana pinde ya palais na bosente présent sur la vision na bosente ya Willy Mouchet ne maman Brazil bokomba na bosente Irene wa kwanza munu wa motema chichichi lumbo Ginel Bieji impôt export na bosente Pascal Niak obi ke zala mopanzi wana VK service babi ke ya biso na Brazzaville babi voyage véhicule Mamutu so bo contacter ka VK babi business babi ke dégâts bana Brazzaville toujours na bi ke boyamba biso kitoko plus 243 89 50 53 549
Eric Wena, Karine Wena, na bosen souté, Yanga, Yakati, maman Irène Wawa, Kwanza Mounwa, maman Nene. Pasteur Rita Pautala. Ah, Pasteur Rita, Carmel, Topé Soubambo, Temosel, Nzambé, na bosen te pasteur. Église Elikia à Londres. Ah, Église Elikia à Londres, Pasteur Rita Carmel, Topé Soubambo, na bosen te Serna Claudine, Bouka Motema Interi, Koi prêtre, Junior Mopassa, Mot de passe, Yanga passe. Nebo Saint-Souté, maître lourd olympique Mandembo, Cédric Mandembo, maître Dadi Bigis, maître Mikamon. Tous en Lille, hein? Tous en Lille, on n'a pas maître lourd Mandembo. Papa na Steve. Tous en Lana Selar Mancholo. Et puis na, exemple que président de Lille, hein? Président de Lille, n'est pas Lille. Et président na Vandissa, de ce Congolais, tout comité na besoin surtout. Tous en Lana na grand prêtre Caps Kapangala Lomala. Tu l'as dit? Caps patron. Voilà Yananga. Et tu voilà tu l'as dit? À Sombelanga Moutou en 2020. Tika. J'ai pas cher. Il y a dengue. Il y a asomla na mutema malamu utambola pe na jipwa na tambola mulamu epola raté mulamu kapangala ya kap no tambola na ya kap tambola kap kapangala lo maralos ya Rolls lo mela Ferrari abili kinanga ebe ngali kinanga Christine yaka ndozo ya boy ngana présent dom na Lille to sepeso Baba sepesanga wana patron na bango wana na Lille rocha car na maye Kinshasa. Ah, qui va na Lille rocha pe car. Na kapanga la promesse ate. Na kapanga la promesse ate. Mais biso mouvement so bazo sa Bakar. Fallait. Na bi kuna piéton za lisu. Yo c'est la maman, yo mama. Ngala mouvement nga victime. Ngala si na zo bord. Ba pesa ba bord. Yo vous a permis hein. Na za permis te poani. Yo bone ba publier ngate. Ya ba filmer nga. Na 16e miri. Ba wo ko to ba benga ba bikisi njoka biso to ba wario. Toko $1 to pelo kango za calme. Now to ça va bon. But pas pas plan. Ba danseuse, ba chanteuse, ba musicien, ba tout biso tout ça va plan. Voilà, merci beaucoup leader américain, merci beaucoup à mes condoléances à David Impérial, Aigle puissant, David Impérial, tout ça de cœur na yo. Yo to matanga. Na yo lo. Tu vas pas na matanga munene. Donc en tout cas ngapela olinga. Hervé des chasses. Na kombo ya Fali Poupa. Na sola na mama na Boduga wana mama wana za maître warrior aza maître na biso master na biso matanga ne vraiment ele ka bien na yolo wana en tout cas na bo Sainte Rita Vindu na kilo à Liège. Kilo à Liège. Kilo à Liège. Kilo à Liège. T'oses pas na. T'oses pas na. Kilo à Liège. Avec Juju Kano. Juju Kano qui aime ta musabiso. En tam sabiso donc. Voilà. Mes condoléances vraiment à toi. David Impérial Aigle, tous avez des cœurs nayo David Impérial Aigle, merci surtout na bateau tout disposition qui tombe pour Orlando Bisso, merci à l'équipe Mobimba Afrique Elengité. Ya Jani. Merci aussi une assistance à mon frère PDG Shadraka Kangai, merci. Na bateau tout Orlando Bisso, merci na abonné fidèle na Bisso, je pense que tout mon ami bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.